Makala. Maman, soyons nous respecter. Je crois que tout le monde a commencé les alibanda. Papa n'a samba na ye. Il y en a des. Au sambi c'est sous par rapport à Ninga na samba na ye. Il y a sambi c'est un souci. Samba na ye. Ma condamné à mort au sambi na. Master ayake pananga. Ponga na pusa e pembeni na yo na nzela likelemba. Amona maya kolia bana. Kosambwa. Okosambwa. Tango to koma na ndako mama Pemba mbongo ko na maboko na ngatu na maboko ne yo na vino na sali lokote poso na bena beta yo ngana beli soli boma ezaki vengeance na ote okay yo mezaki ka nde porte yo pesenga ka porte o pesinga entrée ya kota na kota kitoko omoni mobali wana oya petit terre na azala mobali oya ya na mboka na biso tosombele ba pantalon Pemba boni eloko te ngana Pemba tosila na Pemba olanda bana ne pa kota esika makilo bakota te leki nanga azonga na liputa moko tina mboka Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pona ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pona ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pona bana autiste. Babika ki to kota ki modino pona bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour la bata maladie ba bikaki binombo ko botala ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba uti la guerre de délivrance en tout cas tout 5 sur 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler ma problème na minute nga yo na télémi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse a eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse a osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse a eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana nga mo na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na osana boko mo na esabu ya koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na osana na eko kumisa Nzamba osana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndaku na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesa ki requête na nge papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala nae alobiye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo peka mutozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po bacha bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars na doze la bino na moto balinga mikati na nkolo ndebo moninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba kanga mate to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimbala moko ebe sibila mananga nyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute ndebo monanga bo masuba ezanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma.
Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça, la kebo kabouane. Et là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, on a tout ce que nous. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote ba la ninyoso bolanda biso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision na émission ya malamu, émission kitoko, émission difiaka peuple ya nzambe mobimba par rapport à la société, comment nous devons marcher. Je crois que les a déjà yakobeba. Les a prophétie dans Matthieu chapitre 24, il y a que dans la dernière temps, il y aura toujours des événements autour de mon alilo. Ce sont des accomplissements au Bible. Donc, Jésus-Christ avait déjà prédit cela. Et maintenant, nous sommes entrés à vivre en haut. Même il Christ a qui malheur et abatou oyo bazana temps oyo parce que tu vivre plus que maman Noé, plus que makambo oyo bazaki frappé. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Na ibitena bengo sodo bengo mort. Ne baté toi na saison ni peut toi na tanini. Mais ce qui est très important, ce sont des signes oyo. Baloba na biso ki so boyo ki yango boyo c'est que Christ a dit nzela, les véritables époux wa cause église nae, nous sommes comme des épouses, il y a ça époux à quoi cause biso na komba Yesu Masiya, ndeko fokoyeba, pe fokokeba, ndeko ko marcher na kati ya mokili oyo. Merci na équipe notre technique. Merci vraiment, merci na notre DT na Kombo Zara, merci na notre cordon na Kombo ya Pastor Denis Mosolo, DA na comme Eliash, et puis sans oublier encore une fois naturel Mwanza, et puis na caméra, et puis Tomoni les Kayen de Torubenga Mikolo na comme Milambo Jacques. Merci na Mosala Malamu ya Makaso ko sala. Merci encore une fois malgré que azalité, j'espère qu'achama que Dieu a besoin makasi pour aux assois bonne santé. Ba négoler sur botama na mois de janvier, mois de février, dans ce no ba joyeux anniversaire na bino, que les bons Dieu vous gardent, que les bons Dieu vous bénissent abondamment. Merci encore une fois na notre une grande personnalité, et puis c'est une personne qui est active na ba mission so akotalaka ba kozalaka wana na moni mama jolie Kondila, et puis à grâce, sans oublier aussi notre fille na Kombo Anoun, que Dieu vous bénisse abondamment, et puis maman Bibi depuis Moujma, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, merci beaucoup. Quand notre bagage sont mon na kit c'est qu'il y a des problèmes, il y a la bateau ba ya kana problème en gros, bazana bana vraiment na besoin de solution na biso. Il y a une dame wazana biso elle a un problème et à qui on peut retrouver biso pour que azana besoin de trouver ces solutions. Moteya. Ça va. Ouais madame. D'accord. Olinga Yesu. To sambela. Nzambe ya makoki na nyonso to peso merci. To tiki mama ona sala boko na yo. Na komona Yesu Masiya par la foi, za la maître absolu.
comment on est. Amen. Maman, comment on est. Maman parfaite. Le roi n'a le bon amour. Fanda bien. Maman parfaite. Problème nous est dans le panabiso. Papa, nous avons un problème. Oye meminga parce que na ebikete basali nzambe baza bakopesa biso lisumbi bakopesa nga solution na makambo na ye nango. D'accord. Nde kala. Prison. Yo bon moi c'est de prison. Ils n'ont pas problème. Bon. Na zalaki na makambo ko elekelanga naza innocente na makambo ekolaki nga oyo ememaki na prison makala. Comment vous allez? Zando. Abando teka na zando. Eza na mama to bando teka ne pembeni wana tozalaki neti bami. Ndenge bami azando bazalaka. Mama Pemba. Alobaka ete afongola likelemba moko bweka 5 personnes. Na ndimi pe na koti na likelemba wana. Mama msusu ayepe okota pe na zando wana komene mama Esther. Aya tuninga na yoki sango kete bozana likelemba moko boza 5 personnes boko tsanga pe na kati na lebi dato koki mai to koti lisusu. Exact. OK. Alobi nanga ote kotsanga kaka ndeko nanga tala likelemba ndenge zalaka. Bakotiela ngambonga ne kosunganga nazona pasi nazonyo kwa mama kasi na ebi c'est bon mama likelemba naza sûreté akondima mais pona nga akokiondima na mekanana na tante na chance na epa mama Pemba na bandio talisa e mama Pemba le bité et simba te to a déjà 5 personnes na boyi na makamba bato na likelemba po ebe sanga mutu na le bité mama to sunga ndeko na biso amwasiana tala kete auti mboka nanu azwe lo côté na Kishasa to sunga kaka mbongo na soki to chelie eko sunga na Kishasa mama Pemba ndimi pa le bité aza mwasi lokola nga na ko côté na likelemba te yaka na ye mama wana mama Esther tie pa mama Pemba talisie telike na biso to za 5 personnes et comme 6e personne problème te saka mbongo to sanctionner pe mbongo ndimi mama Esther ayekoya ote mama parfaite tokendeka pa mali kelemba nazolinga na lia 4e personne na lebi akondima na ete yo utoya kasiko ya bani pekali mais ko ni kemba sikoyo obanda kete yo lia 4e personne biso na bato kuti na ntoliete mais yo paketo lia 4e personne à sens nini ote tala nazana pasi nazo souffrir tokendeka kaka mama Esther lelelinga penza na okipe motema pasi na lebi kete azande ko nanga ya mwasi na oki otika ebo ete toye na eti et pas mama Pemba aibis mama Pemba il faut pesa ngambongo 4e personne et ko sunganga mama Pemba tunya lebi mama oye pressé pona nini na koya mbala moko to bimisa mbongo to pesa yo baninga na bazwite ote mama Pemba pardon et ko sunganga tala mesa na biloko ekiti na koma tsama fond tala kana ozoni saka mama Pemba ebise te problème te na sangise lombongo na pesa yo to zoni na pokwa nango mama Pemba te kiti asilisi asangise lembongo alikelemba benge ya kozwa mbongo na kati ya wenze wana telema ke nazando batu baze ebele zela kotelaki eyebani te mama Pemba ya yebisinga ye alobi parfaite mama Esther moto yaki na ye na luke pona pesa mbongo na moni a disparaître nebela batu baza na zando na sanini na ke na ngai comme ça lobi soki na ye na yo pesa mbongo ngape na yebisi mama Pemba te mama problème te tellement que toteka na ye ata lobi o pesa ye na kieta nanga na butu l'air na komi pa nanga na butu na ba 22h à 21h na yoki ka téléphone sonné mama Esther abenginga parfait zap ne tete na zepa nanga na zoya na lebi problème ote mwana nanga zobela nde nazawa il faut kaka tokende ka kotika kaka pa mama Pemba apesa nga mbongo wana na mema mwana nga na hôpital 22h à 22h ngape na kamwe na lebi ero vraiment ta baloba mbongo alikelemba bapesa kango na butu boye aye aleli penza sengi penza bolimbisi na ki penza mtema pasi na lebi te tokeka na ki otika toye pe pa mama Pemba tokuti mama Pemba dalala kina eto tokie mama bato afongoli porte abimi atuninga parfaite ero na mama Esther boyo kosala nini pa nanga na lebi te aye sunga ye mwana na ye azobela mama Pemba boya na mtema na mobimba lobi ekosimba te bongo alikelemba batikalo pesa ngo na butu boye te aya lobi na tongo na pesa mbongo bia soki tokutani na zando na sa nini na pesa mbongo
na bandika kolelela ye na lobi mama Pemba yo kama wata po na ngai ndeko no muto umeli na ye na zandu sunga ye azande kono ya mwasi mama Pemba kochi na ndako bisi mbongo na ye alikelemba wana apesi ye to baluki na biso tokei kokeka tokei na sima na biso mama Pemba tikali mwana ne asala nini ya liboso ya mobali ya liboso abandi ba fièvre na butwana ba mema na hôpital mwana kufi kana semaine moko na mama wana a perdre 4 bana mbala moko na famille ya mobali ne lekeli balobi te ezokoma boyende nini yo ozokufela bana boyende ni babandi otuna ye pa lobi te problème te tellement que na famille ya mobali na ye bamona un certain jour nde na bandaki na butu pona makambo mbongo alikelemba balobi te eza mukolo mususu obimisa mbongo na kati ya ndako na ba 22h opesa camarade no botekaka ne na zando wana mbongo c'est que yende mutokoza losani ni o sacrifier mbana na mbongo alikelemba nde famille ya mbali ne batelemelieka baye wana bakangi singa papa nde ozomona ngabo na koti prison makala ya likambo nga na ebite na salite donc na souffrir makasi nde na zaboyi na prison makala na simbi banye na komi penzane donc hôtel nzoto na nga makwanze bimi donc na za peza mutu moko eloko te na kati ya makala wana soki ezalaki mpo na lisungi famille présidentielle te melenga na bimi libanda te yango wana na bimi na ye donc naza na pasi na sa mutema na nga makasi na likambo nga na ebite l'air na fandi kuna pasteur moko ayekoya kuna na kotambola wana abengi nga alobi oza innocente est-ce que oyebi kete prison oyo to souffrir oyo oyebi biti nango nalobi papa nayebi nanga mutu na makolo te ya boloko nga nazosala bisika oyo pasteur ana bandi otalisanga alobi tala makambo ekweli yo omweni mama wana mama Esther oyo ayaka po akota likelemba ayaka pamba te ayaka nde na mission bakita ye mpo na vagance elekeli nga na kati ya prison papa donc nzoto ekotinga malili donc bisika na fanda nazomi sentir ata moke te nalobi nzambe na nga eza nini boye papa yebisanga nanu eza mama Esther tobandaki ofanda na ye wana azalaki moto ya misala mabe prophète wana alobi na nga mama Esther bikote na banko ya nzela ya mai wana aza mwana mai donc ayaki mission mama Pemba azwa mobali ya ndeko na ye ya mwasi ya grande sœur na ye papa tension eshitenga na kati ya prison donc na fandi peza mayele ke esuki nga na lobi nzambe na ye konyokwa mabisiko na likambo nga na yebi te soka nde kolo likambo na ye aza papa na bandi kotalisa nga alobi mama Pemba na ndeko ya mama Esther ya mwasi wana ndenge baswana bawela mobali ya lobaka ngai na kotika likambo bote babotolanga mobali boete ndabengisa ndeko na ye mama Esther na nzela mai aye te il faut ka kozongisa ka vagance nde mama Esther pe aye na wenza yo luka bisika bandote kaluki na nga relation na sima na nga na sima na nga profiter alieba na mninga ndelo ndenga nazo souffrir na makala awa donc elekelaki nga makasi papa na ngai nalelaki mingi na famille présidentielle ba libérer ngai basenge na senga lisungi tina baleki nzela donc nde naza boye soki lelo na yebisika oyo eza po na famille présidentielle ebimisaki nga na ye pa na bino po na talisa bino likambo oyo ezotungisa nga na sa motema tina lelo il faut bosangisa nga na mama Pemba aya ba vérité bisika ebimeli parce que na oki okufa innocente boyete vraiment. D'accord maman, merci beaucoup. Je crois aux vraiment moto, j'ai beaucoup félicité, même au courage na yo ya koya et puis ya koloba. Vraiment, merci beaucoup. You know maman Esther to ebani ne kana zando. Kana zando. De beaucoup de camarades et puis c'est fini ici les salami au salami ona. Des prophètes na ebisio makambo oyo maman Esther ko sala pona mama Pemba. Oui. Do yozono innocente pamba. Naza innocente. Oto loba ke famille ya mobali ya mama Pemba emona ki tango bazo pesa yombongo pesa somo alikelemba do mama Pemba fana na lupango ya famille ya mobali. Oui. OK. Je sais que mbongo alikelemba olia pesa mama Esther c'est que apesa ki ngoyo de pesa mama Esther. Oui, apesa ki ngai yango parce que confiance mingi ezalaki ngai na mama Pemba. Ah, donc yango ta famille moni nembongo apesi yo nzoki zai na yo abatute. Ezalaki ngate papa. Seigneur. De bando bimina kutepa mama Pemba te nde oza besoin oyebise makambo yo
yazo ko akiseka yo yazo kufaka na ngai yo do monga likemba pesa kiseke ezaki wako senga buto za ipamba te c'est que OK vraiment bande balandi to andi likambo oyo mama parfaite atukoloba esenga pasi na mawa ko sunga de mokina te to loba bukubo to sako boto tika to balango ton la sport publicité parce que pesinga numéro mama Pemba na mama Esther bobika ni to salaka sport publicité plutôt zonga mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisi ya yanola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela yo baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci ndeko balandi toto dans la spot publicitaire ya orphelinat Bravo Jésus et puis les lois ça m'a quand même grâce na chebiso télévision pe na chebiso na département moko ya formation mutono soningo ko la make-up ko ka volant we ba ko kumba voiture pe ozana besoin ya koyeba pe informatique je crois la porte est gratuitement vraiment ouverte pour tout le monde ndeko moi si ndeko mobali olia kozela ka papa pesa mama pesa mobali ya moni loba na basebele lelo à cause de moi muka aza ko se retrouver na zemi parce que ozana métier té hein yako eko la métier pour lobe la paix mutu eko vraiment eko garder aux alivi na yo merci beaucoup maman parfaite papa toujours mama Pemba to bengie aye obi faut expliquer kaka parce que okoko kufan likambo boete tandis que ozana innocente to kokotse akota papa na ngai souci na ngeza ka expliquer bon tout ça la bo maman longo la kitana fanda bo pour éviter des problèmes hein pour faire des scamotes fanda na maman na ngai OK merci beaucoup beaucoup de biso maman Pemba rapidement s'il vous plaît beaucoup de biso mbote maman yakana parfait maman mbote nano maman tala maman papa nini parfait tu bima prison yakana zelana maman parfait tu bima prison maman zelana maman problème ni papa moi mosu makambo salanga na vie sala yo nini maman yaka fana yaka pardon maman pardon papa maman s'il vous plaît papa moi mosu salanga kindo ki la vie maman zelana expliquez moi lembe pardon papa to ki no lembe maman s'il vous plaît maman pour un maman parfait tu es libéré de prison maman yo maman bana na mayo za libéré de prison maman Pemba papa moi mosu bomanga bana maman papa moi mosu bomanga bana na ngai kana no fanda maman yako fanda mosu bomanga bana na ngai nzambe beaucoup de ce qui aime Dieu peut-être yo yeba quitter chambo zala la bibi sur la prison bana na sama bele maman c'est là yo bibi ni bana prison bana sama bele yo fanda na lukas yango na bibi c'est na prison papa hein na bibi c'est na prison on a prison et ta poste mosu bomanga bana est-ce que au moins bagarre bité alo bali campaz ozonga soupe les kamuli na oyebisanga ya bomanga bana obengi na po expliquer nini papa bino te bobengi azozonga ne prison pourquoi nakutani na ye abiboye azozonga prison oyotalisaka ki obibi prison te bimi tenga na zobisa yo mosu bomanga bana fana na loka papa ese peut-être oyebinga te okotikati nango oyoka pasi naza inspecteur à la police fanda naza inspecteur à la police toto zona na prison makala maman ce que yo ne ozo respecter
Fanda, pardon. D'accord, yo fana non. Parfait, nous la qui ça yo. Maman, maman beauté. Fana non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fana non. Maman. S'il vous plaît, fanda. Fanda non, maman. Fanda non. Maman. Zambi la ngai. Maman, yo kana bisa yo. Biso to ça na prison makala. Wa tozo sambi ça epé to condamné. Peut-être pour moi na tenue civile. Hein? Dans inspecteur à la police, mais tout ça na prison makala. Toyo kaka mutu na mutu. À côté qui prison, peut-être à l'obaki au toyo kaki. Donc yo moko zaliao. Yango toni eleka boye parce que ça bikolo to ça ça na télévision. Yango toni to ça souka. Papa bimisi ya. Est-ce que vous comprenez ngate? Moi so abomanga bana papa. Yo kana. C'est ce qu'on comprendre ngai yo papa. Yo comprendre puis na ibinga mama. On peut ça confesser pour nani? Hein? Maman. Papa tu tumba lipota motema na ngai. Mama Pemba. Mama Pemba. Mama Pemba. Mama Pemba. Mama Pemba. Papa na yoka yo. Fais-nous bien. S'il vous plaît, maman. Fais-nous bien. Fais-nous bien, maman. S'il vous plaît. Zambelanga. Fais-nous bien. Bâtir dans Kimia. Pesa confiance. Et azozo en prison. Je crois que tout le monde est capable les alibanda. Papa na samba na ye. Yana te. O sambi se su papa wa ninga na samba na ye. Yo sambi si na souci. Samba na ye. C'est la pratique. Ba condamné à mort au sani nyawa. Yana bina yo boye, yo zana kimia. OK? Zana kimia. Hein? Zana kimia. Fanda pena zana kimia. Zana kimia. OK. D'accord. Maman. Mapemba. Papa. Mais oyebi ke yo peno zawana. Ni ko zana dossier na biso na la police. Papa dossier na police ya ni papa. Yango sko fanda oyo. Dossier na police ya ni papa. Moi so na bomanga ngai. Moi so bomanga na yo. Zambelanga. Mapemba, tu banda ko poursuivre depuis kala. Soko kanga yo, to kanga yo. Papa dossier na police ya ni. Yo kanga sko fanda bien. Fanda bien. Fanda bien. Mapemba. Mapemba. Mama Pemba. Papa nazo yoka. Je crois Mikolo to sambi sabatu en public. Naza inspecteur à la police, na sara na prison makala. Yo peut to bazoué sur ba dossier na ebele. To landa yo, to ebe adresse anda kuna yo, to place ote kaka. To ebe na mobile na yo. Soko na okanga yo biso moninga. Papa zanda kumona mobile sute. Te na bitang ba no zalaki. Yo na lobi boy c'est là. Tomba no zalaki. Siko yo zano kimia. Fana onien. Poso continuer. Moi du pays libanda et kotika e risque no mbani somba boko ta bokende. Siko na ngo yo kanga. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Ça va maman. Biso, s'il vous plaît. Joie maman. Bonsoir ma émission. Non, s'il vous plaît. Ça va? C'est une question en tout nayo. Non, ça be sayote. Maintenant tout nayo. Pourquoi tu le lobby qui abomé la bana? Est-ce que vous avez la preuve tangible abomé la bana? Papa abomé bana ngai. Vous avez la preuve, s'il vous plaît. Papa famille mobile na batalisa. Yo kana na ibisa yo. Obi ke biso na l'hôtel comme moi qui me doit ça la raté. Na côté là été. Parce que ti ozo lo bana bat bazo yo ka bat ba mona yo. En tant qu'inspecteur à la police. Vous avez la preuve tangible le rôle que biso à ta vidéo, à ta photo. Ata restrainement que yem taboma bana yo. Oza preuve ngo. Ba fama mobile na batalisa. Ko talisa. Aboma bana na ndenga kindoki na oza na preuve wana te. Est-ce que bike biso dans l'état déjà kindoki. To yebi ngo te. Maman, s'il vous plaît. Je crois il y a un secret on a dévoilé pana yo.
C'est kanini. Zela kasi. Anga expliquer ngana lia bana. So na yo pekisa yo. Kanini. Na benga la police ba ozo yo ko bisa biso ki yem dans les bana yo. Ah Yesu. Maman, s'il vous plaît. Maman Pemba. D'abord, vous diffamez la diffamation. Vous avez en prison. D'abord, vous avez mutu. Ça, c'est la diffamation. C'est une fausse témoignage. Il y a des articles dans le prison aussi qui sont OK prison. Maintenant, on a besoin de l'oba. Il faut l'oba. OK? Donc, on a su comme tu as dit au bana. Si on a yoki là, je te dis. Parce que vous avez la preuve de mon côté. S'il vous plaît, madame. Ok? Maman parfaite. Papa. Je crois, maman Pembaza. Zana Kimia, il n'y aura rien ici. Loba na ema kambo yuko bisa biso awa. Bona. Maman Pemba. Mera komona ngate. Expliquer ngaka bongo mera komona ngate. Otanga komona ngate. Expliquer nanu. Obenga ngaite. Yo kanga nanu na ngine expliquer o likambo. Yokelanga nanu pardon. Te yo loba na yo. Maman Pemba. Ngai nakoti makala ya likambo nga na ebite. Likambo yo ebite. Likambo nga na ebite. Neti nini? Bana na yo. Yo bili wa bana ngate. Nga na ebi yango te Maman Pemba. Na ke ko découvrir vérité. Nzela oyo. Maman Pemba. Est-ce que okoza loyebi na tam sus oyo zalaki na zanda nozo teka biloko na yo? Nakoza na ebite bambula wana parce que naza nanga mopaya na ebite. Okoza loyebi mama moko babanda ki obenga kuna na zando tantine wana kombo na boseni kombo ne tantine wa bando teka na zando boye babanda benge soki mama na si soki mama nani boye na bosani kombo na ye. Okoza loyebi ye mama na si boye. Mobali ya mwasi ya pa Joseph. Ayo sani na problème na ngai. Ateka kala déjà le mwaza ndukala kenda nae. Na problème na ngai yo sani. Bolia bala ngai yo na ye. Ngana ete. Bikambo ngana ye liawa. Poto bongisa nde na yo. Po ye ba vérité nyonso. Mama Esther. Azande kwa mama na siwana. Ya pwe nini kasaka. Mama nasi. Nde mtu atinda mama Esther. Nanzela molili. Aya. Epa na ngai. Ponga na pusa mama Esther pembeni na yo. Po mwana moya kolia bana na yo. Nanzela likelemba. Non, 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 maman, s'il vous plaît. Ke male malembe. Papa Joseph Oyaza, mobile naye, o bato boya naye. C'est que Azam bala manasi. Azam mobile nakala. Ah. Tu peux expliquer malembe. Loma maman. Mama Pemba. Nga na yebi na nga likambo moko te. Nazalaki na prison makala. Kande ba prophète bayaka na makala. Prophète wana moni nga na fandi façon na banda ko souffrir na zo nyokwama. Prophète wana talinga le bifi azokufa na likambo ya ebite. Abengi nga. Abanjo talisanga. Ayebisi nga boye. Mama Esther azaleki ya mama nasi. Mama nasi yozwa mobali na e. Bowela na e mobali. Nanzela koela mobali obotola e mobali yango lisusu. Etikala shock na mtema ya mama nasi. Ndakenda benga ndeko na e Mama Esther. Ayebisa e Mama Esther naza na shock na sa mtema na nga Mama Pemba botolinga mobali na ngai. Naza posa na vengeance. Yango nde Mama Esther ayaki epa na nga. Ponga na pusa e pembeni na yo na nzela likelemba. Amona maya kolia bana. Yesu Zambe. Zambo zalaki wavinga bana Zambe. Likambo munene boye Zamba Lola. Likambo munene boye. Oye baki makambo ebisenga te mpola nini. Omemele mandoki. Olinga wana kolingo nefutinga boye. Zambe ya ngai. Zambe ya ngai yemtoyelenga mama likelemba wana. Yemtoyelenga papa yemtoyaki na ye.
papa insistant ya 4e personne alikelema papa na boya kina ngazambe na boya kina motema moko insiste mutanda tete bazo yeyo na yeba kina non, maman, s'il vous plaît. Ok, n'a dit que ça passe. Je crois la vérité là. Maman, malgré Zolé là, mais Naza censé ce n'est pas un tribunal, mais Zana Kimia, s'il vous plaît. Zana Kimia, maman. N'a dit que ça lui passe. Même Ngamo Pessa n'a passe. Hein? Maman, je m'en casse au na kiti, s'il vous plaît. Papa, ça va, je suis là, maman, à faire na kiti. Non, ça va. Ça va. Ça va, maman. Vraiment, maman, nangai. Est-ce que ma papa, mangai? Quoi ni que malanga moko? Quoi ni que malanga moko? Maman, pardon, s'il vous plaît. Je crois que il y a un secret au Batamaki et vengeance. Na vie kulu la gelo kwa mututé. C'est pela na oyo tamba pesio. Mobali ngwaza la swindeni asala sa te sonna ba pesio zo mobali wana. Kotala te po muninga na mobali na ye. Oyi place ba utite. Ta lelo likambo ekomi. Ndeko mwasi wa bakangie prison ya pamba. Innocente ya pamba. Mais ba tindiki ba simisi touche. Bota le résultat, maman peut malheur la bana. Anime ko pesa likele ma pona 4 personnes pe comment yo mutayo insister pesa likele mbongo ya butu. Et puis na avant de continuer na ko yebisa ndeko mwasi. Yala makamba de usala angote mwa muna kangamno na nzoto. Kusala angote. Mo lelo malgré obimi prison mais yom to souffrir na prison. Maman Pemba. Papa. Quand même on doit reconnaître s'il vous plaît. Oh, c'est un soupasse. Oui, na comprendre maman. Maman nangai. Maman nangai, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît maman. C'est déjà les passés, n'est déjà passé. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va vraiment. Ça va, c'est les passés. Ah, Seigneur Jésus, n'a habité. Pour ça, na 4 émissions, on a continué nango. Maman Lili 4 bana na yeba kufi. Abi ya ko pota bazokisiye. Ko perdre semaine moko ya chose facilité. Bama. Boy de biso. Bobe ngapso ndeko moko a mwasi. Fiki maman yo asenga pasi na kokate. Akota 3e personne à biso. Boy de biso vraiment beaucoup de biso yé parce qu'il faut battre bakinde. Ça va maman. Beaucoup de biso rapidement. Aza déjà prête. Beaucoup de biso invité na biso à Souka. Botem. Ça va? Ça va. Ok, maman yaka. Maman yaka. Papa. Oh, s'il vous plaît. Madame. Madame. Oh. Madame. Maman. Maman fana kuna. Mezani. Yo prison. Maman. Ça va, maman. Ndoki yo bimi prison. Ça va, maman. Tala. Okosambwa. Pardon, s'il vous plaît. Battez la carte. Okosambwa. Maman. Maman. Pemba nini? Maman. Muninga nini Pemba? Na yebe na yote. Na ye
yebani na yote. Tu yebani déjà. Nga. Ngai, ngala yebana na yo. Esiko tamboli ba biso ngane mplele. Mais makambo comme ya solo. Mais la mona de que makambo que ya solo. Balani. Mama Pemba. Balani. Elongo ye comme ngai. Mapemba fana. Fana bali na patamba tu bakangaki yendo kitonga ndoki. Ngai ndoki. Mama. Mama ndoki. Maman Esther. Papa. S'il vous plaît, je suis un homme de Dieu. Je crois, maman Katia est un inspecteur, mais je suis un homme de Dieu. Toi, Angélique Kamnakimia, vous êtes 2026. Hein? Vous allez aller avant l'amour. Vous avez un problème dans le moto, c'est un parce que tu es bien dans le songolo bité. Comme on est autant à tu es bien camp. Andinga mabete. Au lobby. Hein? Tu es bien camp. Sunga biso. Yona mama Pemba obowe la problème. Ngana mama Pemba. Oui. Ngana Pemba to wele le côté. C'est vrai. Ngana Pemba to ana problème te. Ngana vena nda kuti bobenga nde na yembangu awa na yebi pe makambo ezoleka te ngana Pemba to wela nini. Yona mama Pemba boye bana na nzela nani? Ah ngana mama Pemba to yebana na ndoki oyo. Na ndoki ngana yebana nde na ye. Yende mutameninga. S'il vous plaît madame. Hein? Papa. Oui. Ok. Mampu ya pende este ngai. Na uta mboka na biso na yana kisasa à l'aise. Na yana fonanga. Ok. Na luka marché mo bo na installer na banda ko sala fonanga. Na kina na marché ville na zandu. Na biloko nanga na banda oteka ba mapapa nanga na bakabelo ndi na ndo oteka. Na yo kuta na relation na ye. Na relation na yo kuta na yo yoka ba solo ya mikelemba. Ya likelemba na yokili solo na solo lina ye ngabi te koti sanga na likelemba. OK. Akoti singa na likelemba. Vraiment. Kokota koti singa na likelemba akei a solo lina ye. Aye a répondre ngabi c'est bon c'est bon. Ngape na eko kwea na problème sika na tika bana na ngaba ba maladi mobali pe maladi makambu nyoso na mboka kuna makambu nyoso ya mobali na nga ba fera mobali na nga ba nini nyoso to ebebaki. OK. Mobali na nga sana posa mbongo mwa motambo ya mbongo mobe na sana nini na tindela. Ndi eko sola na ye. Ngabi te na kokulu abandaki kutu na kokoluka mutu moto yebi mutu moko te oya def batu mbongo mobe. Ye ayebi singa bite. Awa na zandu aya ndenge to teka kamuta sala makambo wana penza makasi bien eza mama Pemba. Ngabi kutanisanga na ye adef sanga mbongo. Adef sanga mbongo no sani no zokisa intérêt. Ndenge to kinda. Adef sanga. Ça dit yo defa ina odefa. Okote no likelemba te. Ati na ngope likelemba eza likelemba mususu ya kodefisa pe mususu. Ya liboso ya kodefisa ezaki po. Oya likelemba ya susu bongo te. La bana nga ya malade. Na kei asolo na mama Pemba lobi te mbongo oyo zoloba na nga ezate. Na ebise nga bien comme mbongo ezate. Pardon bondela nga ye. Na compte ya mbongo na nga likelemba apesanga. Yo le 4e. Apa ici c'est 4e. La ya 4e. 4e wana 4e mituna nga. 4 mituna yo. Nyonso apesanga. Na kepe na solo na aboya ki na bondeli ye na leli. Akepa solo na Mapemba ngosoka ngapianga mbongo. Ngape na welisaki ne na oteka na kangi biloko mbangu. Na kei na sima mukongo na nga. Eyo lukanga pona mbongo. Nga na zalaki te. Deuxième tour peka bongo. La 3e jour. Na pesa kwa bongo la 3e jour. C'est même jour. A pesa bongo la 3e jour. 3e jour oya pesa bongo na yesa. Maman. D'accord, femme kasi. Ah, ba vérité na tika la pesa bongo la 3e jour te. Yo ko ngoloba. La pesa bongo likelemba. Pesa bongo likelemba. Yo nga. Fanda. Tala nako ba. Non. Nako tombola
papa na kobamba yo na nzoto zelo komona zela yo okosouffrir kuna okozonga lisu double. Bon, d'accord, s'il vous plaît, Boété. Troisième jour, papa bana babengi mobala bengi moyete mwana kuna moyete na ke na kutani na ye. Wana troisième jour. Premier jour to monanité, deuxième jour to monanité, troisième jour ndé na ke ko lukaye. OK. To ke lukaye pe na bondelie inde tina ndako mama Pemba. Siko tango to komena na ndako mama Pemba. Mbongo kwena maboko na ngatu na maboko ne. Douane na ibité. Te foto na ye. E mbongo kwe pa na ngate. Mbongo ba pesa ki ye ya pesinga siko ngai na kati ana nini na kati mbongo kwe pa na ngati. Bon matanga bibembe ba kufi 4 ya bana oyo je crois yo bien on peut ozaye na matanga non na saki na matanga na zaki na ye na bande ko consoler makambo nyonso tu pasi nyonso tu kozala na ye siko ndenge ni tombe ke ye akota prison kasi mbongo tango tombe ya kota prison po tango famille ya mobala Pemba ke talisa nde ba mo ke ko talisa ba boni na façon nini modèle ba ko pesa ye mbongo batali elongi ya mutu o Pemba sala nini apesa mbongo même temps recevoir batala ki mutu ba pesa ki mbongo nde nyonso ya est-ce que ça nini oyo ezouta. Merci beaucoup. En tout cas, tu as bien parlé, madame, avec beaucoup de précision. J'ai beaucoup aimé dans ces pays. Et puis, dans le monde, j'ai compris beaucoup de choses. Maman, Nassinda Zanan. Nasina kati ya makambo aseni. Non, t'es na tout nika, c'est juste. Non, les questions. Papa, comment taper kuna mabi. T'es na tout les questions. Le monde a beaucoup na Zara, c'est mon frère à Télémia. Ah, wana makambo nasi asali. T'es na tout nika. Nasi azana mboka. Nasi azawate. Nasi azawate, papa. Bon, papa Joseph azana. Papa Joseph Pazate, Joseph Azam Mobala Pemba. Ok, d'accord. Entre Nassi et Joseph, relation na ebité. Ouais, na ebité. Parce que Nassi est pas nos anan. Ouais, na ebité papa. Et Nabi Nassi est pas nos anan. Nyoso zotu na ngana na yebi loko. Nassi a petit sur noté. Na ebité. Oui, ebité. Papa moi na vie auto vivre lelo hein. Na vie auto vanda boetu to vivre. Koluka ko pesa mutu pasité. Vraiment. Moni matin na luka nde yango. Koluka pesa mutu pasité. C'est qui ça on a ôté ndingai. OK. Te na na vengete. Nga ba benganga kombo Esther. Liko na ngo ba bakisa mampuya. Mampuya kombo na nga eza makila. Na moto akotaka na kati ya bilanga na nga. Ya libota na nga alelisi. Amona akimiate. C'est-à-dire moto abandaki leki na nga. Makambo nyonso tu tala Pemba vano kimia. Yo na vino na sali le côté. Na osalo. Pardon. Na osalo. Te yo vana okimia. Vana okimia. Yo si les gens na banda ki le lokalo. Yo na beta ki le lokoto. Omoni yo na beti yo lokoto yo na beti o ka zit. Omoni yo beti na beta ki o zit. Poso na bena beta yo. Ngana beli so liboma ka zit. Na beti no mo ya ke. Na beti lo te ma chérie ola ki yote ezaki vengeance na ote yo mezaki ka nde porte omoni yo pesenga ka porte opesinga entrée ya kota na kota kitoko Pemba a souffrir omoni mobali wana oya petit terre na azala mobali oya ya na mboka na biso tosombele ba pantalon tosombele ba caleçon tosombele ba sengle na sala bilanga masangu ebele basasa kia masangu na chali kola camion mobala yaki sasa akomi na kisasa akomi na mbongo afongolisi ba na ville na mbongo na Esther mampuya ya passe après Pemba ye envié po azaki na maison na ya bakabelo Pemba boni eloko te
ngana pemba to sila na pemba olanda bana ne pa kota esika makilo bakota Yesu amoni yo etangu yo salaki Yesu avandaki ya otalo omoni tangu vengeance ezongeli yo nzambe pe ate te mama ngape na bondelaka yo kosuka yo olanda te ozaki na 5 mitu ngana lie 4 mbetikali mutu moko fo 5 ekoka omoni 5 wana ngana lie 4 5 moko te ngana sokolanga te ngana mwana mai nafokota na kati ya source fokota na kati ya source ozwaka oui nabima tozaka bongo leki nanga lela makasi leki nanga yo leki nanga zonga na liputa moko leki nanga azonga na liputa moko tina mboka leki nanga azonga na liputa moko tina mboka c'est ça ça comme on a yo Maman Pouya, Maman Esther, non, j'ai préféré Mina Bengo Esther parce que ça comme la biblique qui papa ma Pouya. Maman, makambo lobby on est à montage, tout ça makambo ça vrai. Papa, makambo na lobby ça montage té, ça vrai. Po on a lobby eza yango ngana uta mboka na biso basakata na ya awa po na vengeance. Oyebi ko makambo nyoso tutu nazo samba sambebele na shoki leki na ngana si akufa. Oh, leki na ngana kufa leki abeteli ngali solo lelo après 3e jour leki na ngana kati mutema kufa. Otala leki na ngana okata mutema na maboko na ngana. Ah pemba 4 bakei ne photo zalaki penda 5. Ndenge 4 bakei pemba fois kene ma chérie yondo zaki ka nde po. Moni na po. Merci. Ochikala na kimia. Maman. Papa. Je crois pour la maman Esther azada amour perdu, on peut pas maman Pemba to remekepe ko faire remonter son esprit via makambo ile kiawa. Conseil mon Europe sayo kozara trompe mama la muté. Muto yo ibiete aya ba kamandire pana yo et place abimaraté mon résultat na mo. Pour la maman Pemba je connais au conseiller parce que balia ka mutu te se porte funga mité muta funga porte za maman Pemba ko envier mutu ya bato oya sali ya mabe bilomi à moi la vengeance à moi la rétribution o no somta lonaka abukaka lelo a perdre bana mais pour la yemo comme c'est que mutu nde osimbate mobala ko bakabwani omoni mena o envier mutabato akufi o perdre bana et pour perdre pena mobali yango ko envier hein na vie na yo ete ya yo mutu no so mutafuna motema te mutakosunga te boyebite kolos masia pambola biso en tout cas ils a leçon il y a même ngala fandi ya wana yango nadi ba commentaire non na se wana qu'est-ce qu'on doit faire pour la maman Pemba ni to sala surtout pour la maman Pemba. Est-ce que maman est-ce to landae to tikae to sakoboni non là beaucoup mana biso na se wana merci. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas,
bato ya kin bamariage na biso nyonso tokomite yango awa parceke toza na eloko ya merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas azobota te, ndi yango ko sala keboka bwana. Eloko nini oyo usenga biso awa tout ça la nini kona tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.